na kaluka baza ba pompe ndenge Ibrahim Ndokoua azali kolakisa biso na ba image awa na quartier 6 na kaluka bandeko likama kokamwa bazanga ba pompe bazanga esika ya kotokela mai tala place bayaka kozwa mai awa na nkelo kutu ndeko moka tshela bango château d'eau etikala se monument ya pamba immeuble batalaka yango na musika balelaki ebele mai ezali pasi tala bana ndenge bazoyoka pasi depuis tokoma wata robinet moko ezali awa et puis tokopesa merci na lingala facile oyo atindeli biso vraiment antenne ya koyebisa pasi oyo ezali na biso vraiment régie des eza te mai ya régie des eaux eza quelque part na likolo awa toza quartier moko quartier bolikao mai esuki quelque part awa mpo bakitisela biso tio ekoma ti na se boye bato bamonanaka te yango wana tokoma komela mai wana ya source mai wana eza soki mbula ebeti ekundami soki ekundami donc toza na difficulté makasi mpo na mai ifo bana baleki batimola bakokoma potopoto salite mpo to reprendre les autres baactivité mai wana ezonga propre mpo to bana kotoka to bana komela toza na mai te baya kotele biso mai baya kotele biso mai awa biso mai pass bamiba mamwa bana vimba likolo ya bamiba bamai kako ya source oyo toza na mboka tomela kama ya source baya batele biso mai ata mai ya pamba baya kotele biso bandi milanga eza ya solo tozali na ville province ya Kinshasa kasi ba quartier mususu lokola oya bolikango kaluka bazanga esika ya kotokela mai kokamwa macho eza mabe penza